ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, balane émission Kaotek, ezali émission Oelobelaka Masano, ya box na lingala. Pour na kopesa ba congolais, ba information ya box, ya monde entier. Kaotek ezara toujours présenté, nangai moko, mishono ka aspect spirituel, bopeto, nanzoto pe, na molimo. O ezali première émission na biso ya Kaotek, ya mbula, ya sika oyo, tokoti, yango natombeli bino ba bonne année o mabota mabino. Yango natombeli bino ba bonne année o mabota mabino. Na Kaotek lelo avana banda ASTV ezali chaîne ya télévision oyo elekanaka na TNT, Canal Plus et puis tozape na YouTube. Na TNT Canal Plus, chaîne biso ezalaki suspendi tango ministre ya communication azwaki baloi biso tozalaki libanda mboka tango toye tozalaki pe frappé na baloi wana. Mais lokola tozalaki ko tonga studio na biso moko ya ASTV na Congo ekomi presque na fin. ASTV, si tout va bien, ekozonga na mois de juin na TNT et puis na Canal Plus. Yangwana toza na be mission déjà ba programme toza ko préparer toza na programme auto bengi ASTV découverte et ko banda ko lekana ASTV na TNT puis na Canal Plus to créer la ngope YouTube nango ezali émission oyo soko lingo découvrir Kinshasa, Bumba, Kasai, Lubumbashi, to ko tambola partout dans le monde ko filmer mboka na biso pe ba mboka libanda Afrique Europe. Sokolingi o visiter YouTube wana okoki kota na ASTV découverte. À part wana tozape na YouTube mususu oto bengi Next Gen Competition oto promouvoir ba jeune na ba activité sportive culturelle tout tendance confondue. Soki pokoti kuno s'abonner se pelaka na musique, o se pelaka na sport, o se pelaka na ba activité nyoso culturelle okoki kokota na Next Gen Competition o s'abonner pe kuna ekozala penza malam mingi. Ana Kaotek ezalaka kaka pona box. A part wana tozape lisusu na YouTube na biso otobengi ASTV Media o place Kaotek ezoleka kuna ezalaka mingi kaka politique na makambu etali box. Alors na Kaotek lelo toza kopesa bino ba information ya box ya mbula auto bandi. Boebi ke Kaotek ezali émission ya box na lingala. Alors information circulait partout mais biso tozelaka tana biso pour bien récolter les informations. Tu as coupé Sabino information lelo to parler si Martin Bakole très fâché na Anthony Joshua Tokolo Belango na émission ya lelo. Avant na nous tokota na makama Martin Bakole na sommaire na biso tokopesa ba information ya box nyo surtout ya monde. Mwana na biso Congolais otobengi Elliot Elimasi oyo akomaki professionnel tochela kibino aganyaki combat azako bunda deuxième combat na professionnel o ezali lobby. Il y a les 11 deuxième combat na professionnel soki to 8 ans tokende kuna ko supporter Elliot ndenge tozaki na premier combat. Alors bonne chance na Elliot Elimasi mwana ya Miblo système ya kude bonne chance toza na souci au gagner deuxième combat na yo professionnel. Tozaka na bana biso ba congolais mwana na biso ya congolais Isaac Chamberlain o azalaki British champion Commonwealth champion kasauta ko perdre ceinture na ye ya British champion Commonwealth champion
British champion, Commonwealth champion, ezali champion d'Angleterre, na champion ya Commonwealth. A perda ki yango kasi, aza ko bunda mama na combat ya rivalité awa na Londres. Azo bunda combat na Ridal, na Vidal Riley. Bango mibale, bazali ba rival awa na kati ya mboka Londres. Alors, bango mibale bazana ba sentir te, mais eza combat oyo, eza koloba mama kasi. Parce que eza combat ya tembe, des rivales na mboka Angleterre, bakokuta na clash entre Vida na mwana na biso Congolais Isaac Chamberlain et kobunda le 1er février. Nakozala na combat wana, nakozala jour apaisé, nakozala na conférence de presse, nakoyela bino ba image ezali mama na combat oyo eza koloba matro, eza combat sans ceinture mais eza combat tembe. Vida alobi akobeta Isaac Chamberlain alobi akobeta Vida. Derek Chisora oaza heavyweight akobunda na Valin azali allemand. Derek Chisora azobunda 49e combat na ye, akomi presque na retraite. Alobi il faut abunda 50 combats après tika kokisaka ka chiffre rond ya 50 combats, soit kokisi 50 combats atiki box akobunda na Valin allemand et kozala 49e combat na ye. Après soka gagné combat wana akobunda combat ya suka po akokisa 50 combat a zwa passion to retraite na box. Combat ya Chisora ekozala le 8 février. Anthony Joshua a visité mboka na bango ya Nigeria. Akendeki na Nigeria comme vacances, azali kosala ba entraînement kuna, bokotala ngo na video na suka, tokotela bino Anthony Joshua ndenge akutanaki na président ya Nigeria, ndenge akendeki vacances na ye, asomba ndaku na ye na Nigeria, azali kosala entraînement kuna, tokotela bino video yango na suka ya émission oyo, bomona ndenge Anthony Joshua alekisi vacances na ye na pays natal na ye otobengi Nigeria. Tozaka na Anthony Joshua, lokola Anthony Joshua apolaki 2 combats contre Usyk. Tyson Fury pa apolaki combat 2 combats contre Usyk. Anthony Joshua anglais, Tyson Fury anglais, bango pe baza ba rival a na kati ya mboka Angleterre. Yango balobi ke lokola bango bapolaki 2 combats na Usyk, basi sa tembe Anthony Joshua babunda na 2025 oyo ye na Tyson Fury babunda po baza lisune loko ya kopesa lisusu batu na box te. Combat ya suke tikali Anthony Joshua na Tyson Fury et puis Anthony Joshua na Deontay Wilder. Boy bakake lokola totangi kombo ya Deontay Wilder azozonga pe na action na avril oyo. Deontay Wilder boyebi apolaki na Joseph Parker, apolaki pe na Zile Zhang chinois. Alandisi 2 combats ya kopola, alors azongaki mwa muke sima atala soki akoki kozwa retraite to ndenge ni me toye kozwa information. Deontay Wilder azozonga na action na avril oyo. Alobi bakomba na mibala polaki ezalaki manque ya concentration, azalaki concentré na makambo mingi ya famille, makambo bele. Alors, alobi azongi penza avec concentration. Deontay Wilder boyebie soka beti droite na il faut quoi. Deontay Wilder azozonga na action tokotala na avril soki akosala nini me boxer bakobunda na Deontay Wilder nanu ayebani te. Clarissa Shield mwana mwasi oyo azali champion ya poids lourd banda box na olympique. Lelo na polate abeti na ba division nyonso. Clarissa Shield akozonga na action le 2 février. Le 2 février akozonga na action na Amérique akobuna na Perkins azali pe poids lourd. Tokoyela bino ba information ya combat yango to soki combat yango bundi tokotiela bino ba extrait ya combat wana. Boy bakake Daniel Dubois azozonga na action. Daniel Dubois azozonga na action akobunda na Joseph Parker na Arabie Saoudite. Ezali mama na combat parce que na combat wana ba komeze belé ezali combat ekobunda Bertevi akobunda na Bivo
combat retour na bango, donc deuxième combat na bango, après premier combat na bango, oh Bertevi abetaki Bivo. Bobo Sanate na combat na kaka le même Boutouana na Arabie Saoudite, Joseph Parker, bakobunda na Daniel Dubois. Donc ezali maman na combat, Daniel Dubois après kobeta Anthony Joshua, azoa ko défendre titre na ya IBF, on en français tobengi IBF. Na butu wana kaka mama na kombe zali Gilles Zhang chinois akobunda na Kabayel, akobunda na Kabayel, ezali mama na komba jour wane kozala mama na komba parce que ba komba ya makasi ezali misatu na ba komba musupeza ya makasi, mais oyo toyebi ya ba boxero ba kenda sango ezali Gilles Zhang Kabayel, Daniel Dubois Parker et puis Bertevina Bivo. Donc togoye la bino par information ba up-to-date nango ndenge combat eko déroulé. Kasi Daniel Dubois alobi ke akobeta Joseph Parker na KO, Joseph Parker akokoma 3e round te, akobeta Parker na KO. Oui, toyebi ke Dubois za na force de frappe bomoni nenga beta ki Joshua. Kasi Parker azali Joshua te. Parker azali Nyamane Tumba. Parker azali Nyamane Tumba abundana chinois kwesa ye azana endurance. Parker azana endurance ya 12 rounds. Azana endurance ya 12 rounds. Est-ce que Dubois makambazolo ba akokoka? Alors tu as vu que na poids lourd likofi moko ko changer makambutu tokotala soki Dubois akokokisa maloba na ye soki akobeta Joseph Parker KO. Mais na yebisi bino botala combat wana tango ko bunde kozala vrai combat parce que Parker c'est un vrai boxeur, technicien. Botalaka Betty Dionte Walda, a Betty Gilles Zhang. Donc, ezali combat moko penza Dubois azana morceau dire. Usyk pour le moment azana combat te balobi. Usyk akozela combat ya Joseph Parker na Dubois. Le gagnant Joseph Parker na Dubois nde akokutana na Usyk. Yango tozali kotala. Bobo Sanate Canelo Alvarez, Canelo na lela mingi, Canelo boxero soka so bunda pesa kabatwe sengo. Canelo Alvarez ba proposa ki ba millions na Tarki Alashi. Canelo azalaki koboya, alobaki ye mbongo elobeli eloko te ya zota la carrière na ye, metola mkanatongo Canelo andimi akobunda na Crawford. Boba talaka box Crawford azali pound for pound. Super welter, donc welterweight. Crawford nenga zali wana nana polate abeta ba boxer nyoso ya poids na ye na ba division nyoso aza sans défaite ba bengi champion des champions. Alors bako bunana Canelo Crawford il faut mettre sa poids a comme middleweight, donc lourd léger pona abundana Canelo. Yango Canelo andimi alobi ezali combat facile pour ezana poids na ye akobeta neko Crawford ezali combat facile, ezali pe mbongo facile oyo akomonela parce que po soki bakoti na ring akobeta Crawford dada. Tokotala est-ce que batu bele baza kozelango Tarki Alashi atie mbongo ebele pona combat wana ya Canelo Alvarez na Crawford baza poids moko te. Alors Canelo azalaka middleweight, super middleweight, azali light heavyweight, abundana 3 divisions wana. Alors bakobundana middleweight. Donc il faut Crawford amatisa poids aya na poids ya Canelo. Donc Canelo akozala l'aise na poids na ye. Alors na ebite Bobo Sanate Jarrell Anderson azozonga pe na mois d'avril. Jarrell Anderson oyo bakola betaki azako zonga akobunda na mois d'avril. Soki adversaire a monani tokoya kopesa bino information ya Jarrell Anderson. Nalobaki tokosukisa na Martin Bakole azaki na voyage na Kinshasa. Martin Bakole azaki na séjour na Kinshasa, azongi na mwasine na bana na Kinshasa. Tokotiela bino extrait ya video mobimba na suka bomo na Martin Bakole na famille na mobimba balekisi vacances na bango na Kinshasa bazongi poto. Tokotiela bino pe ba entraînement ya Martin Bakole azako préparer déjà combat na ye na Agbaja. Adjagba effet. Mais pour le moment
balandaka Kaotek. Information nyoso ya bakole na Ajaba Efe tosi tochela kibino na YouTube. Bokota na YouTube oyo bomoni bokota na YouTube na biso As TV Media bokozo ba information ya bakole na Ajaba Efe, ba entraînement ya Ajaba Efe na bakole, pourquoi combat date ezalité, pourquoi promoteur na la monanité, pourquoi combat wana eza na lupemba makasité, soko za na poso information na kota na YouTube awa tosi tolobela ki information wana. Kasi eloko to kolobela lelo bakole très fâché. Bakola siliki makasi na Anthony Joshua. Asiliki makasi bakola siliki asali video en anglais na ko interpréter binongo na suka. Bakola lobby Joshua asalaki interview. Lokola bakola ko bunala Ajaba Efe. Ajaba Efe azali Nigérien. Bauti mboka moko na Joshua. Ajaba Efe avandaka na Amérique, Joshua en Angleterre. Joshua asalaki interview, Anthony Joshua asalaki interview, alobi azako soutenir Ajaba Efe, Ajaba Efe akobeta Martin Bakole. Alors epesi Bakole kanda très fâché neti alia Joshua. Yango Bakole asalaki interview alobi na Joshua, yoza koloba pamba na beta na ba sparring na sengi o combat mbale bele to bundangano même na Congo, même na Afrique, n'importe pays d'Afrique, au boya ko bundana ngai sikozo ko soutenir Ajaba Efe. En plus de cela, Joshua za makasité yangwana dibwa beta ki o panza ki o zolo deux fois, dibwa buki o zolo deux fois, dibwa beta ki o KO cold, KO ya malili. So ki KO cold knockout eza ba benga en anglais, cold knockout KO ya malili. Dibwa abeta ki o KO ya malili. Alors bakola lobi na ko beta Ajaba Efe KO, après son assisi Ajaba Efe na ko yela o Joshua. Na ko beta pena o Joshua. Munoko pamba. Na senga o kombo lingite tokolanda interview bakola siliki mabe nanu na mona bakola silika bongo te. Alors Joshua koteli mwana mboka na ye biso pe toza na sima ya bakole. Joshua azali boxer moko parasite ya chance. Joshua tikala ko bunda komba moko ta pesa biso elengi. Ndenge ba Mark Tyson, ba Vander Holyfield, ba Lennox Lewis, ba Riddick Bowe, ba Michael Moore. Ba pesa biso sengo na box. Joshua tikala ko pesa biso te. Et ça va le box c'est comme il y a business ya ko poni la base. Alors Joshua soki ba buni na bakole ko beta Joshua. Wane eba inango ngana ebike bakola ko beta na Joshua. Yango moni Joshua za iko kima yango baza ko kima mais soko za na posa olanda komba ya Ajaba Efe na bakole moye to commenter ngwate kende na YouTube na biso omona titre to chaki bakole contre Ajaba Efe. Olanda analyse kuna to sali susu ya ebele ya mingi. Sans plus tarder tolanda video ya Martin Bakole ndenge asirikeli Anthony Joshua. Soki to sisi wana tolanda pe voyage ya Bakole na bana na ye, tolanda pe lisusu video ya ba entraînement ya Bakole na ba video mususu. Hey, Anthony Joshua, video oyo ezape na yo. Na benga yo pona beta yo KO. Siko okomi koloba buzoba, Ajaba go beta nga. Mawape na yo. Combien de fois na bengi yo to bunda? Combien de fois na lebi to bunda na Afrique? Mawape na yo. Na linginde na bunda na yo pona beta yo KO. Tala ndenge dibwa abeta yo. Abuka yo zolo deux fois. Abeta yo KO ya malili. Ngana go beta yo na premier round. Ezolo ba Ajaba akobeta nga. Ezoloba Ajaba akobeta nga. Ajaba za bebe. Zela omona ndenge na kobeta ye KO. Na invite yo ozala jour yango. Ezoloba buzoba. Na linginde na bunda na yo tika koloba buzoba. Siko elobi oza na Nigeria. Oza lisusu anglais te. Na kobeta yo KO. Naza géant d'Afrique. Naza guerrier d'Afrique. Na kobeta yo KO. Après kobeta Ajaba KO. Na kobeta yo pe KO.
aspect spirituel. Mon peuple souffre, c'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Merci Nancy Ndenge Sepeli Kolanda Kaotek ezalika émission te kopesa bino ba information lelo ezalaki ya bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Soki na no s'abonner na YouTube na biso As TV Media te s'abonner contribution toza ko senga no kaka partager émission na biso. Ba baza na Afrique du Sud agence asike bimi na Afrique du Sud soko ngotinda kolina yo publicité zolanda na sima awa. Mutunya saza na Afrique du Sud, olingoti na mbongo, saza na Afrique du Sud, olingoti na mbongo na Congo, koli na Congo, agence ezo sala ba conteneur ebimisika. Okoki kobenga numéro wana na publicité, okotinda ekosala penza bien. Pona lelo ngana bino tosuki awa, nde tokutani na ba Kaotek ezali koya, kobosa na te ko kota na YouTube na biso ya As TV Media, ota la découverte ya ville Kinshasa bamboka msusu, oko tape na Next Gen Competition, ota la bato makasi, ndenge bazali ko pompe bibende. Ezaki wa bino mishonoka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Nde tokutani na bakaotek ezali koya, pe ba dépêche ezali koya. Pona lelo, ngana bino tosuki awa, bye bye. Mwana mama, agence FB import et export aye lisusu. Tinda lelo, zwa lelo. Ozana Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town. Olingi otinda mbongo pekoli na RDC. Kinshasa, Lubumbashi, partout en RDC. Yakana agence FB import et export. Biloko na yo ekozala na sécurité nyonso. Ba adresse ya Afrique du Sud. Johannesburg 40 Rose, Primero Germiston, Benga na ba numéro Oyo, plus 27 73 26 56 284, plus 27 82 29 97, plus 27 67 85 64 98. Ozana RDC Congo Kinshasa. Olingi otinda mbongo pekoli Afrique du Sud, Lubumbashi, Matadi, Boma, Kisangani, Kindu, Olwezi, Goma, Butembo, Chikapa, Kasumbalesa, na agence FB, Tinda lelo, Zwa lelo. Pour plus d'infos, plus 243 89 71 777 83, plus 243 82 042 49 65. Adresse Nyangwe, numéro 269, commune de Lingwala, non loin de la 109, référence bar MP et Sonas. Agence FBI, non number one. Tinda lelo, zwa lelo.
azali kolela baseleki likola bapolitisien ya moyibi baseleki likola bapolitisien ya kanyaka baseleki mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayebi ba million na mboka banzela eza te dele sage mai ya mikrobe peuple azali kolela baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.